Pasi pe mawa bandeko nanga, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kubanga, makambo ya kubangisa, makambo ya somo. Kande balobaka ezana ba ekolo mususu bandeko nanga, soki obali omibali ya, soki obali omibali. Omona ta soki bokabwani makambo kobandaka kolandaka yo, makambo kozalaka matakita. Ezo sala pasi na mama na biso Amida Chature. Mwasi ya papa na biso Vital Kamere. Na yebiki ebele ya batu bautaki koyoka mbutu oyo eleka sur les réseaux sociaux. Oh mama Amida Chature abeli liboma. Oh mama Amida Chature na minito aza na hôpital. Oh mama Amida Chature mataki ekitaki. Ebele penza ya makambo elobama ki na kombo ya mama Amida Chature bandeko nanga. Me lelo Etoile Nines TV ayeli bino makambo wana te. Lelo Etoile Nines TV ayeli bino makambo ya makasi pe ya somo makambo. Eo salanga pasi na motema. Salinga nzoto penza otolobaka nzoto malili. Makambo ezobima na famille ya papa na biso Jibe Mpiana. Après koyoka ke mama na biso Amida Chature aza bien te bandeko nanga makambo ya somo oyo famille ya ndeko na biso Jibe Mpiana lelo baye kobimisa bandeko nanga to banga makambo na se ya moyo yo ezana ba makambo mosusu mosusu de ton coin de ton côté au mona keno naza nanga bien nazolia nanga bien makamionso tout ça va nzoka. De l'autre côté, ezana batu. O bazo boa kakabama puta na se bazo lobaka na kombo na yo sanke oyeba. Mokileza ya kobeba. Bandeko nanga donc enzoto salinga malili na makambo oyebimi na famille ya papa na biso Jibe Mpiana. Kande boyebi chez Etoile Nines TV bandeko nanga toyaka na ba preuve nyonso. Na boy nanga teke non na yo kaki nde na yeko bete la bino lisolo te. Na kotie la bino ba maloba nyonso. Oyo famille ya ndeko na biso Jibe Mpiana balobi sur kombo ya mama na biso Amida. Bandeko nanga makambo ya somo. To sambela makasi po na mama Amida. To sambela penza makasi po na mama Amida. Amida Chature aza mwasi moko ya respect. Mwasi moko ya kimia. Mwasi moko totikala komona ye na ba polémique te. Mwasi moko ata soki ba fingi ba saleliye ba live ya ndenge nini mama Amida Chature totikala koyoka te keno yango mama Chature Amida Chature ayaki ko répondre yango e mataki ekitaki to itikala koyoka ngote. Totikala moi personnellement en tout cas parmi basi o ba mipesa ka respect basi moko akara natiaka penza kombo ya mama Amida Chature. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation na ndenge moko ya kitoko, na ndenge moko ya malamu la famille, ba mapango a koteka yango wana kande na lobaka toujours et encore sombelaka bana lupango, somba pe lupango pona yo moko parce que toyebaka lobi te. Lelo oyo ebele ya batu balobaka peut-être na koki nanga kokufa. Mais soki nzambe a gardé yo ti 70 ans 80 ans. Ekozala ndenge nini planifier futur na yo ndeko nanga partout ozolandaka Etoile Nines TV. Somba lupango na $750 ya pamba y compris les documents bandaka kotongisa malembe. Lelo koki kozala na poto metala lobi na yo. Est-ce que na 70 ans ozalaka na poto 70 ans wana taso oza na poto ozala na mbongo ya ovanda na ba hospice de vieillard
to na ba maison de retraite wana ezalaka mutu nanga na tunaka nanga bato mais soki omoni ke non ekosimba nango te somba lupangu 750 okomi kotongisa koki kotia balocataire lelo tolobi okoli okoki na okozonga kini oyebi ke oza na place na yo ya kovanda o kovanda na kimia nyonso pe na pete nyonso soki pe okufi oza na bana ekotikala pe héritage ya bana na yo na ndenge moko ya malamu. Voilà. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga na makambo ya somo na makambo ya kukamwa makambo ya kobangisa concernant mama na biso Amida Shatir. Bandeko nanga avant na tiela bino ba audio oyo famille ya papa na biso Jibe Mpiana balobi pona Amida Shatir la famille et kozala mwa bien ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosala ka ba émission bato sika pe bakotaka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Voilà. Eza makambola. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour naba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation liso sur la famille Gavker a biso ba solution ya kili Gavker a biso ba solution ya kafu balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker place ba solution ya onyonso etali santé na biso ezali na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu penza mingi makasi ba papa Gavker abosani binote omoni na kote na yo keno ozoko kalisusu makambo te peut-être kolemba lemba mosusu ozo se sentir nzoto na yo penza bien te ndenge ozalaka papa benga Gavker koyoka soni te ebele ya mabala lelo ekufa basi ebele lelo bakomi kobimaka libanda. Pourquoi? Parce que papa zoko kalisusu makambo te benga Gavker ba solution ya malamu pe ya kitoko ezali. De l'autre côté kande na lobaka na système moko bien omoni ke oza na hémorroïde moko eza externe to pe interne la famille benga Gavker munene zoye la yo ozo comprendre te to mukie kokonda ezoye la yo ozo comprendre kate benga Gavker ba solution ezali pona problème ya sukali problème ya tension la famille solution eza nango kaka na Gavker na système moko kaka ya tokos bana oboti mwana ti seta mwana lobakate en tout cas ekozala malamu benga Gavker asunga yo na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Bandeko nanga kande tolobaka moi bambote nanu avana tiela bino
audio ya famille ya papa na biso Jibe Mpiana na système moko kitoko. Bambote na Imoko Linda Bukulu, bambote na mama Lisimpitu, bambote na mama Eugénie Zemanga, bambote na madame Madrine na Mafuta, bambote na madame Judith Diampoviza, bambote na monsieur Joe Lokwa na système kaka ya kitoko. Pourquoi pas madame Gracia Mpoi, na ndenge moko kaka ya malamu. Bandeko nanga, lelo awa eza ya somo, lelo awa eza ya kobeba, lelo eza ya koinda. En tout cas, ba audio oyo na boya ki koyoka ngonga moko te, nga nalobaki penza ke ba audio oyo kozala malamu tolandi yango biso nyonso na balandi nyonso Etoilini Nest TV, biso nyonso tolandango toyoka nini tantine ya ndeko na biso Jibe Mpiana azoloba concernant Ami Dachour. Mokili eza na makambo yo lali olie na yo bien olali olobi na za na problème na mutute nzoka eza na batu oyo bazolobaka bazobimisaka ba makambo sur kombo na yo tozala kakeba to banga mokili to banga makambo bandeko nanga tolanda nanu avant ya koloba ebele et on se retrouve juste après. Lelo Amida kune baby lisusu na mokonzi na biso Vital Kamere alobi kazonga lisuna ndako bino famille ya Jibe boko accepter yango na auto moni na bi akofuta mante pona baluba akofuta po ba chibau ba biloko wana nyonso po akeko nkaba nzoto ne pa mututu ezali chibau munene chibau ezara nini chibau o kamati nzoto no kabila mbali mututu ezamabe fo oko konta o komo boyeba ka mida zaki na santo azana ngo lelo to azalaka bongo te pardon azalaka bongo te soka za mutu ya solo na makaniso ya bunzambe akwa kozala biloko ya ndeni wana te akosala te pona Jibe a garde bango ake kozwa eti kuna o baloba ake lokote kuna tangu Amida question asuka tangu Amida lungwaki nanda kwa Jibe akomaki epa Didi Kinwani akei kuna asali lisusu foyer na ye abotaki soki mwana kufa ou bien mwana za envie bino famille elobelaki bino eloko te lelo lisusu akomi na mokonzi na biso Vital okozala lelo oyo olingi oyo lobi olingi oyo lobi olingi oyo esukaka mais eloko Amida ndongo sali o décevoir biso mama na yo bakoko na yo na bano yo okotia bango wapi okele kono boti susu ezarakata tangu Amida abandaki koya na dibambo makuna tant que yoza tata mwasi ya Jibe obandaki komona Jibe ndenge azo évoluer na musique obandaki komona Amida ndenge nini mwasi malamu to mwasi moko ya mutu likolo yango bondimaki na libala tondimaki na libala po mwasi nye azaki malamu mais toyoko kamwa mbongo to nini mbongo te eza malamu te mwasi azalaka bongo te. Est-ce que kobetela biso lisolo ya koyeba Amida oyebelaki wapi oyebelaki epa ya nani nyonso wana nayebaki epa na Jibe omoni Mercedes balabala ya Mercedes yango ndako la Amida izaki boye bosikoyo biso pe tosali anniversaire ya 12e anniversaire toke na la voix du Congo basali biso basuki tozongi na dimaboma bon sikoyo na ya koyoka lobi esalinga passe à balle so kamera asala kiboyo asali mabe penza mwana ngo asali mabe salaka te fo ata amour yango ezalaki okokoaki kosala biloko ya ndenge wana mpo na Jibe leki na yo te po yo okokotala nano niveau nini oyo sokomi oza mokolo bongo sikoyo okamatala mwasi aleki ezalaka te betela biso na lisolo ya Jibe kombo na ye nani mama na ye akufa to aza mama na ye aza na vie mama na ye aza Agnès Lusambo bon sikoyo tozalaki wana biso tozalaki na première porte na 354
ba JB un année major au sango azaki na deuxième et puis à troisième tata na JB azaki ko sala na office de la route azaki na mwasi ya bundele. Bon aye ko bala deuxième bureau mama na JB. Bon sikoyo tozako mona tata wana azaki boboto na biso nyonso na balabala wana nga tata mwasi na lobi. Mais mwasi wana mida yepe na balabala na biso to yambaki ye malamu na balabala na biso to tandili putati nesika to saki fête ya 12e anniversaire. Mais lelo asala asundula biso bo ezalaka te mama. Tango olingaki JB oyebaki bato ya mbongo te. Mais ça malamu te. Ata bongo eza lobi na lobi akotika pe mobali wana. Aza mwana biso nyonso tu me asala biloko ndenge wana te. Balabala wana nga tata mwasi na lobi. Mais mwasi wana mida yepe na balabala na biso to yambaki ye malamu na balabala na biso to tandili putati nesika to saki fête ya 12e anniversaire. Mais lelo asala asundula biso bo ezalaka te mama. Est-ce que ça te pour alandi na ye pla. Voilà, de retour la famille na bandi botu kolanda message journaliste na biso azotuna tante ya JB Mpiana mituna concernant Amida Chour. Bon, moyen na tiela bino vidéo wana ezalaki te kan ndenge boyebi la famille zamba bilongo mosusu moyen to tia ezate mais tante yango ya JB Mpiana za mukolo. Ba mosusu o deja bayokaka bia mingongo ba comprendre que mutu azoloba wana aza mutu asi akoli aza mwana mukete donc aza mukolo la famille. Eloko nano alingi na tuna soki mutu aza heureuse te na ndako ya libala to aza heureux te il faut ka avanda na libala ezaka mutuna soki oze sentir que non oza heureux te to oza heureuse te na ndako ya libala oza kaka censé akovanda na ndako ya libala wana to il faut bima. Bon, de mon côté quand na sala analyse bande konanga ngana lingaka nanga kozala clair polele soki mutu ozo se sentir que oza à l'aise te oza heureux te to oza heureuse te na ndako ya libala malamu olongwa na yo olie ke oya kokufa na ba tension pamba. Parce que ndako ya libala pa ya ba parents tokolaka la plupart ya bato babima na ndako ya ba parents na bango na 20 ans. Imaginez soki na se ya moyo ko vivre à 80 ans. Na ndako ya ba parents na yo obimi na 20 ans. Donc 60 ans o nyonso mobimba il faut zala na ndako ya libala. Siko na ndako ya libala wana ozo se sentir que oza hérité oza na mobali moko boye aosala yo soki boye to oza na mwasi boye azosala ka yo soki boye. Yo kotika la kaka parce que babalanga parce que na bala il faut kana vanda. Non. Ezalaka bongo te. Ngana yebi te pourquoi makambo ya Amida Shatir la plupart a batu balingaka kozwango neti. Amida Shatir aza neti kaka batu nyonso aza na motema na yepe eza na misuni. Ka ndenge mutu nyonso ayokaka yepe ayokaka bongo. Soki avandaki na JB Mpiana monaki keno epa ya JB Mpiana esimbaki nango te. Oya bandai ko s'attendre nango na kati ya bolingo ezalaki wana te. C'est tout à fait normal à longwa. Bino moko bolandaki awa makamwa mwana nsuka. Ti Amida Shatir azalaki marié epa ya JB Mpiana bando lia mwana nsuka mwana muketi na makamwa zemi ndenge kotaki. Moi si nini akoti ko supporter ba makambo wana ezamba bilo mosusu soki lelo to vandisi mama Amida Shatir. Ezana mabilo mosusu oya mona na ndako ya JB Mpiana oya tikala koloba te. Tango akendake pa ya Didi Kinwani yango balobaka ka Didi Kinwani mateke kitaki. Bandeko. Oyo Amida Shatir mona na ndako ya Didi Kinwani. Soki asepela nango te c'est tout à fait normal aza mutu. Aza libre ya osala vie na ye. Amoni keno na sepeli na ote na longwa nanga olena ya kokufu. Mais soki lelo abalani na papa na biso Vital Kamera monike esengo na ye azo se sentir heureuse, azo se sentir respecté, considéré pa ya papa na biso
Kamere. Yango ye wana vandi. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Nasengi penza na famille ya papa na biso Jibe Mpiana. Botika mwana bato à l'aise. Na ba famille ebele makambo yo tomona yango. Et d'ailleurs mama Amida Shatika kotika na mabala misatu. Na ba famille mosusu combien ya bato bakota na ba mabala 10 akoti awa sali 2 ans. Amoni ke awa eza pa na ngate na yo simba te abomi libala ke bipai mosusu. Jusqu'à ce que se retrouver na place où à se sentir que non awa bazo pesa nga respect awa bazo considérer nga ne muntu avandi. Tobetela ngo ba masolo, tobetela ngo ba masolo te. Botika mwana bato avanda. Aza heureuse na komona mama na biso Amida Shati rotala eka boyo sentir que moi je suis aza vraiment heureuse na libala na ye. Na ndenge papa na biso Vital Kamerhe alengela kae bande konanga bolingo sukali o wapi. Otala bango lobi kaka awa bolingo evandi.